Candidat président de la République, Martin Fayulu Madidi, candidat numéro 21, pe président, ya parti politique eside à Kitaki Lobi Eleki, na cité ya Bagata na province ya Kwilu, esika wapi, na cadre ya campagne électorale na ye, a kendaki ko sensibiliser population sur surveillance pe vigilance les jours ya tenu ya élection na but ya ko barrer la route na tentative ya fraude électorale nyonso. Bako sala sikoyo programme moko bako tala bato ba voter te bato ba voter te bango ba koye bango na machine tango ba koye bango ale ba voter bino sikoyo batili ba résultat na machine doyeka ngai yango wana mokolo ya vote oza na karte ya mabe oza na malamu kende loba karte na ngai ya goyo bino bopesaki ngai bopesi ngai Pona Martin Fayulu tango ekoki pote changement ekota na République démocratique du Congo pe peuple congolais azali na devoir ya kozwa ba responsabilité na ye na maboko boyoka eloko oyo soki kombo na ezali te loba na bango bokolakisa ngai kombo na ngai ifo na vote soki te a biloko moyebi toyokani awa ya Martin alobi boye baélection oyo ekozala somo tozotalela tozozimeli eke yo soki totali bien kompani ya malonga eza te bana bazoshome bana miyibi bana bakulula nyonso na mpo na nini